Si un pasteur abandonne son ministère, la seule patrimoine au Nzamba Pessie peut changer vie naïe et comme c'est sous na makambu ya makasi pe connaissance de makasi na mukili otuki yango netra na vani penda boingai pasteur Chibin na vana bi wera sona sila jibe asila fali asila c'est na muku fali yazo ni mafali andimika fali di fali no abina moi héritier abi wera ko te déranger ça émission ezaki chronique musicale ya ba pasteur na plateau biki Ranson asila Jibem Piana asila Ferrego la sila alobaki muno so mis album na année oyo na 2020 so simba te ay bazati ka musique. Qui a dit ça? Pasteur Denis Lis. Mais attends, yo pasteur Denis Lis. Au tigino ba verset, au tigino Bible, au tigo ta la musala église na yo comment ta la évolution ya Wera. Wera c'est un ami, ya Noël, bonjour. Est-ce que Makambouya Misalo Bango Baosala, est-ce que Talibiso va passer? Ça te fait pas serviteur de Dieu automatiquement au lac sapenda que aux apenza libande à Makambouya Nzambe. Je lui adresse directement la parole parce que ça se fait pas. Oui, Ranson. Merci beaucoup na bandeko tout ba rezo émission na biso na Congo France. Merci na mon boss monsieur Didi Pumba zone na musika. Merci na ma partenaire na biso Mame Miline Zemba motema tous pepele ya metondo to lobaraka musale zo continuer mais Hervé na batunyo so o ba s'abonner na chaîne na biso na ono ba s'abonner te au mon émission nanga au partager au s'abonner au sala bien le tout na pasteur Chibin to meka ko sola na citation au toujours mona ba pasteur ba ko memela biso va mo boya ki mpepe mo ya ki na 2020 et là qui me prépare pasteur na mona ki bataki liste ya basala nzambe o ba plibiaki liste ya basala nzambe o saki ba bêtise ezaki moi ebeli batia ba photo na bango 2021 to bulaki ba changer mais ba continue avant mo ba changer tout système ko ba illusion na système to mona ki awa dernièrement ba ototia mwana ndeko na biso ayemba kama tout ça moi to mona ki ba vidéo na ye c'est là qui moi batou bien té mais l'autre monde sous pasteur Denis Lis aye na va ya sika abandi ko simba siko bato ba yembela ka ba Ranson ba Jibem Piana ba Ferrego la donc style ngo ba pasteur net comme ba base na bango na habité bandimi na bango so bazolo banindo simba non to sona pasteur Chibin to so la pe le quoi camarade ya Jibem Piana so be album té na habité prophétie à pasteur juste fonge o alobaka ti lelo so kokisama même so bangi sa tondeni pasteur Chibin le quoi pas dans mosala nzamba tape pasteur atape camarade à Jibem Piana habité so mutape si prophétie so mutasambeli pona ngo elongo ka to etikala ka to meka ko soirée pasteur Chibin bonjour bonne santé ça va très bien évolution église ekendeni par rapport à ba confinement nde ba tebino na dimanche ko leka nango ezana ngo normal na ba semaine ele kandeni non ça va. Tout le monde a quitté 16h, 18h30, 45 ou 6. Ça passe bien. Ça pose pas de problème. Très bien. Et des grangers, le commerce, mon compte non, ça ne dérange pas. Ça va. C'est l'autre. Ce que le président fait, c'est juste pour protéger son peuple. Ils en ont été. Justement, quand on a vu mon compte protéger le peuple, c'est-à-dire que malade hormis ça, ce pesa n'a pas problème politique. Bon, on va ça politique. Nous, on est là, on fait l'œuvre de Dieu. Et par la grâce de Dieu, ils ont marché dans le bien. Et ça, très tout le monde a pu pasteur, vous avancez dans Mbongo, vous avancez dans Mambébélé, au monde qui aime souvent les chaînettes, qui n'a pas kitabo, les chaînettes, moi, continue à poche, et Baxamo à vitesse. Ça n'a rien à voir. Les Arabes n'ont pas de dans les noms de hôtel. Tu as reçu un mot avec Zaki au Kitamel et le continue à poche. Les Arabes, moi, Kitty, moi, continue à poche. Tu vois, on a vu sur la Congo France, bien. Na komi qui bien, on a mon bien. Merci pasteur Chibin to kotama na citation oyo sala bato pas ils ont dérangé bato baté belé na moniki et ba misusu ba komi pasteur Denis Lis moi déranger maninga bato usa pasteur comment na pasteur Denis déranger ba nini déranger mo bandimi na bino par rapport na ba citation ninga a larguer lo mo boye et sala ba bandimi mo musu avec na posa ndo sambela talika ya lobi boye ba pasteur so ba ndenge moko non peuple congolais alelo
ezala na makambo nzambe ezala na politique peuple congolais à lelo yemoko ayebi kotala pe komona banani bana nzela banani bana nzela te. Partout où il y a de vrai, les faux ne manquent jamais. Oui, bah ouais. Très bien, parce qu'on ne peut jamais généraliser. Tu as bien beaucoup une expérience et faire voir que nous avons quoi finir ça ba tout. Nous avons quoi finir ça ba tout. Mongo quoi finir ça mongo tout. Alors on a na sepela ko ça une émission pour te parler en vrac. Il faut te benga mboa na kombo na mboa. Niaou na kombo na niaou. Pasteur Denis Les. À aucun jour déranger mon diminué de l'église on a zokamba parce que bandimi autres zokamba na ça beaucoup de pasteurs nos fidèles baza mature. Hier j'avais le moko concernant ba vrai serviteur na ba faux serviteur. Abi ba faux serviteur to yeba ba on kana misana bango. Nde ba ba moni nzete amanga ko bota elipela te. So on dit que combien l'ipela, n'habite de l'ipela. Des sans pasteur, bah faut barosa combien, bah 50 déjà, 50 c'est vrai. 50 attends bon. Na lobby bien. Nzete ba eba ngona mbuma. Tu n'as même yo moni là, boso boda 100. Te ngai to ke ne kawana, surtout à 100. Tu es belé. Tu te regardes exemple moi so boda 100. Et on appelle 50 ça faut to bon 50 coûte beto, on appelle 70 ça faut 30 mois ya bien. C'est difficile pour sur 100 naïba 70 nini ngaka bambuma bambuma sera pasteur bomoni misala nae et kokani na bato mukili na banganga langage na ekona bato mukili na banga bochemba na liste ba faux et ba faux on dit pasteur de liste au na liste ni asen comment on a déjà qui est dérangé déjà oui rançon autour les kakuto awa azong les réponses donc on a qui oui rançon na monde c'est ba réponse abi que ngaba kanganga tenga na ibate o mona te koloba déjà avant na plateau abi que oui rançon na sila jibem pia na sila ferego la sila aloba ki muno so mis album na année oyo na 2020 so au simbate ay bazati ka musique. Qui a dit ça? Pasteur Denis Les. Mais attends, yo pasteur Denis Les au tigino ba verset au tigino Bible au tigo ta la musala église na yo comment ta la évolution ya Wera. Wera c'est un ami ya Noël bonjour. Est-ce que makambu ya misalo bango ba osala est-ce que talibiso ba pasteur si un pasteur abandonne son ministère la seule patrimoine au nzamba pesier peut changer vie naie et comme c'est sous na makambu ya makasi pe connaissance de makasi na mukili otuki yango netinga na vani penda buingai pasteur Chibin na vana bim wera sona sila jibe asila fallait asila c'est na muku fali yazo ni mafali andimika fali di fali no abina moi héritier abi wera ko te déranger c'est émission ezaki chronique musicale ya ba pasteur ezaki émission batuniye mo ba ndo pesa prophétie un pasteur Denis Les oyebinde tout cela na yo si tu sais que tu dis des histoires pareilles réponds-toi c'est pas digne de toi un homme de Dieu na ndenge tu ebelio au tigino maramba nzambe au tigino maramba Bible côté ya ba délivrance au tigino ba prophétie allez au komi kota la succès ya Wera succès à Jibe succès à Fallé ça c'est une grosse erreur et ça ne t'honore pas ça te fait pas serviteur de Dieu automatiquement au lac sapenda que aux apenza libande à makambo nzambe je lui adresse directement la parole parce que ça se fait pas. Oui, rançon tout le monde est dérangé. Les Michel Obi que frère Patrice n'enga marchera qui paramaramu. Ya mon qualité, mais ba pasteur na place beauté ya bandi, na place beauté la maman. Oui, rançon tabi que ba meka otsa ba en place na village na ye. Amona plein au sala moto alo basi là. Au moins te binomo bozonga bo baby sa bandi moral. Bisote atoba. Mais pour le pasteur, que yo za pasteur, donc moi moninga no pasteur a do déranger déjà bandimi. Mais je lui ai lancé attends. Un pasteur qui discute avec un musicien de la musique profane, il n'y a pas match. C'est-à-dire, il y a des mon bango. Et puis, dans la nature, il y a des gens qui il doit. Ce qui frère Wera. Frère. Frère.
anga profite ça sur bango ba yeba ba nzambe bo bo sani mamba lomba soko benge lomba suka frère oyebite frère wera soko benge frère c'est que pasteur de l'espoir monaki ke baza bandimo basambela ka l'église oyebi que JB abenganga pasteur ngana bengaka ye mon frère na benganga pe frère JB c'est ça, ça pose pas problème. Même si on a laissé Monique, le cas baza bandimi, ba fonctionnaire pe na église ba ba pasteur na bango, ada pe na droit ko loba na bango ba vérité msuye aussi là. Est-ce que oyebi que ba musicien wana bazala ka pe na ba pasteur na bango, o pe ba pasteur ba benga bango ba frère. C'est pas un problème. Tant où que n'a pas wa, tant où que n'a pas wa laisser sambela benga nani. Frère werate. Frère werate. Est-ce que l'on est ça, pasteur, nous, mon kotara, tout le monde a opéré, tu vois, t'as n'a pas pasteur, mon kotara. Jean Bosco Kindomba. Non, ce n'est pas que Jean Bosco Kindomba a qu'un coco dans le monde de la musique, non. Héritier, ou t'as n'a benda kendaki. Frère héritier. Ah, tu sais pas frère. Ah. JBP frère. Frère JBP, lui c'est mon ami, il déjà que Arané frère. Donc. Il n'y a pas match. Alors, frère héritier, sa propre conviction est indiée à Kendepa et à papa Nabiso Jean Bosco Kindomba, que je salue en passant, que papa, où les albums nanga, Sambelelang. Où est le mal? Est-ce que, dans 4 albums, il a chanté Satan, il a glorifié Satan? Parce qu'il y a un problème. Bato belle conception na bango zalaka que son ga musicien beta musique à mukili ndoki non balinga mbongo te balinga bien so ba elo album mombo ya musicien mukili Mbappé so dim nango bondela po nango Q c'est-à-dire quoi ulia ngozwi mbongo bongo ça problème so mutu alingi nzamba chapeauté makamne mabeza place ni mais place banda ki oyebite te pour ma place ba musique mukili ndenge kendaka yango moni to sabe misombo epona évangile tant que bandaki il y a beaucoup de choses au batuba bukango na ndenga mabe nyoso saleka mabe somona tant que évangile bandi na mboko est-ce que ba kita rouge ezakite ba drum ezakite église na karobo ezakite mais au moment que luxure déjà à partir ya ba rose quoi ba maikari ezalaki. C'est comme si place il y a Satan il faisait la propre, place ensemble il faisait la saleté. Aujourd'hui, on a compris que non. Entre Nzambe et Satan, il n'y a pas mal. Ça dit que c'est que c'est la kitoko collé que Zanda Nzambe. Alors, surtout sur le contexte, toutes les chansons oyo ba musiciens profanes ba yembaka. Est-ce que réellement bango nyonso ba yembela Satan? C'est que Nzembo a question il avait les ans Nzembo yani yemba basa. Non, il avait les bandeli tisuka. Nzembo pena ya Nzambe ya solo, il démontre comment nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Et ndengeni makila Yesu sikola biso, makila se battre la rabiso, kutu apôtre Tambolukoki, notre papa, patriarche Mbote Bisikoza. La campagne soit salaraya ngaba sera sauvé ngaba pour Jésus-Christ. Abandé ko invité et mené à yemba banzemba nzambe. Nous une église ko tokise ba yemba nzembo wana. Vous avez fait le. Soy muto bien ba abetongo totane bandela après ata avant matin. Apa pasteur mata. Est-ce que na 16 000 album orchestre Koufiatiki abeti sinzemba nzambe na kati. 6 parce que avant Koufa, est-ce que Biki Tango a raté l'Iwa, Nzamba Biki c'est à comment dire que Sambela Mingi. Et puis, à comment qui peut déjà composer Mingi. Ce monde. Ce qui est là, Mouto a yebike, Oyonga Nazal Lelo Ezali Nzambe, Nanzela Yesu Masia. Je te dis, artiste Mouna, musicien wana akoyemba banzembo nzambe na musicien wana yemba banzembo nzambe tozonga na momuke na bato belé au pasteur de leso zo kamba na église donc ba yoka siko ndeti azolo ba bongo église ndenge za munene bongo esa la bongo ndenge tango zo ba église za munene bongo ndo na makansi no munene bongo ani la snetine église nza na bato belé na munene non
l'église a passé de laisser les moukier et les arabes munene ngai na kota na makanisi na yo munene ya ba combien de membres il y a ba membres ata ba 6000 ba 5000 et c'est moi yoki lobi boy façon c'est pela na yo on a succès ya ça na mona ozala membre combien 50 Denis Lesi azali bis ngai na ebie mosali ya Nzambe mais je suis contre tous les propos oyo azoloba contre basali ya Nzambe parce que ça na bongote na bato déjà les qui déjà na bato belé ni non ye mo ka ebi makambo lo ba no zolukle ba problème onenga zawana il connaît bien que musala Nzambe ndenga bande ko sala yango nasiko attends neti olobi opposer tout ça on a question hein pour tout continuer olobi bandimine tant ba oyo ka bongo ebela bandimi azana ebela bandimi tant ba oyo ka bongo est-ce que parce qu'on en bien d'abord ça n'édifie pas et puis ce n'est pas pour au moment où on fait l'émission peu importe ma question que tout nanga malgré na ko répondre mais na kati nanga na bi ke naza pasteur na koki ko simba eloko moko te oyo eza ya monde nanga te et puis na ko kota makambo moko te oyo eza na monde nanga te eloko mo simba na binongo yo siko mabeno chale obo yo tunanga lo bongo siko tangu ndeko na bino Denis Lesi salo baboué yo ko lo banet ndeni moni yo chabo ya combien de passer yo somo combien passer ba bablo bon combien bazami balé to koma na oh ba passer balé musu ba mo bangi zape bato mo ape boy camarade na bango bin album non oh Nelson ba solo yo ka Loko bito koma na za to koma to za na ye mo na ate ba mission musu ba mo boy opesa atala ma pasteur ko nga bengi se boy abonné net fali pour pasoma pasteur o bengi se boy linga ya atala ba pasteur ba mo akoya so ngai na bengi si fali poupa ay bien que c'est mon jeune frère ya quartier ay bien bien d'ailleurs l'album na liboso na sala prière tant tu as na CNC na ba vieux toi bandal et puis ngam na pesa bible ko ati liboso oh mais c'est là fali oska koma 3 fois rasala Mobutu ma 3 fois rasala Mobutu akufa mauvais signe Mobutu kazatika signe pana no pe signe ni fali poupa Mobutu aigle fali ipupa ka chanza parce que par contre Mobutu aigle lisola kina aigle est-ce que tano ni tsinga na ko yiba biloko bon non yiba monta mais on est ndenge nini te passer ni laisser ba yeso ka yeba rango po abima na makamba Nzambe asala nde fort Denis Lesi asala fort atika ne mamba bible asa na orchestre na orchestre soki Denis Lesi musique soki ni musique asala na nzemoni Kayem tagoye ba po banzembo epesa 600 epesa 600. Moi je ne peux jamais prendre mon temps natika makam nanga réfléchir en église na ndoye ba makamba batu non na ebisaka batu bele balandaka ngai. Je connais mon ami Jibem Piano na yebi à 100% te. On a étudié ensemble dans notre relation nous avons des limites point barre ndenge moko na fali ndenge moko na ebonja ndenge moko na wera ndenge mona blesse le soir abloto mona asa ba art sa bon taki ba pasteur tango te ngai soaka ngai te na priaka mingi pona epo Nzamba zongisika na nzela esonga pana ye muta yebi Mobutu aigle na okino na zongite tuzo koneka ko Mobutu aigle fali ayebi ke fali mdala likona bango nyonso ba kofi nyonso ba mola ndabilo fala sala. Est-ce que vraiment attends mon est-ce que na ko ba biloko wana mais tu bon bon aziko lelo ba pasteur mon ba ko taka lelo ngana ko yeba ndeni ni ke nakata mission nyonso mission o de mutu aleki bango nyonso yende aigle ngai pas sorti mais non yeba ndeni ce n'est pas mon monde. Ah bon baloba boko saka bolandela no mama mokili yango bosala babi ye mo aloba ma ke soki pasteur et bon pasteur rolatala no nyonso po edifi po ye ba ke boeza mabe soki na fête oyoka nzembo aigle oyoka nzembo jibe tala kango par circonstance excusez ou coïncidence ou manifestation moroboye na va na ndako na ngai na moni clip moko. Je peux regarder. Nabia,
ça peut aussi m'aider. Est-ce que clip en haut, dans ces balades, c'est 100 pudeurs à la télé pour les enfants. Tu vois de telles tenues, quand tu vois ça à la télé, ne regarde pas. Moi, je suis de deux, le message transmis. Azoyemba nini. J'insiste encore, batunyo sauté ou babeta la musique profane, bayemba kakaka, satana, mususu ayembi histoire ya vie na ye. Mususu ayembi histoire ya au moins nakata kilo. Bolinga makasi hein. Bolingo zuma bolinga makasi. Boyo baso eba mi c'était c'est oyebi pe Robino te. Ebi Robino Mondibo. Tena biti. Robino, na ebi etisku na sandeni. Robino Mondibo ndazo bini sabato wa nini. Amoni monde on nous mangana pour tout na ba comme si na na bango te ay mutum so ngone on mabe. Te Robino Mondibo. Je m'intéresse pas à bettre la Nzembo. Nzembo kabiga générique les obete. Nzembo nini générique nini ngana ebi angote. Goûter ba goûter ba générique nini awa. Pas que tu as des laisses m'takoeba. Ngai bien onti. Maintenant des laisses. Ngai bien onti. Maintenant au mona sko yo moza camarade ya JB Mpiana. To mona JB Mpiana pa linga Nzambe na mona muso surane akombina nini na WhatsApp na akomi Jésus Christ. Avec Jésus on n'est jamais déçu. Mais on a ça même si on a chrétien. Mais na bien. Peut-être le premier zanine. Batebele, nous jugeons d'autres personnes de loin. J'ai longuement et beaucoup parlé sur JB Mpiana. Un exemple. Un mot que je suis un prophète pour ma campagne de la classe. Net ngachibe ngatanginae. Aya sabiso na classe. Chibe mpozo na bo mona moni ngai na ba kisa so na mokilo na oleka batebele ngachibe obeta. C'est ce qu'il disait. Mais il était rien. Wana wenga ngokutu même na banda lunga mobimba yebani te. Kabaki na confiance à bilo na bango. Na bien mutu mususu so bon bilo kaka o wana. Ya sedi wana bilo nini? Bilo konga. Non. Oui, c'est renti. OK. Na mokili oyo ya biso selon la conception ya ba congolais. Nzambe na satana nani aleki? Zambaleki. Quand tu compares à l'équipe, il n'y a pas match. Il faut répondre qu'il n'y a pas match. On ne peut jamais comparer Nzambe na Satan. Sikoyo. So tali ba exploit. Mon place R moko nandimaka. Oui, le diable existe, les sorciers ba fétiche zali. Mais na côté ba fétiche, il y a ba succès à batu. Nandima penzate. Pourquoi? So qui penza ba biloko nezala. Mais il fallait ba nyonso ba simba kisi ba matati. Ah mais non, parce que au moni batu ba mise bazebele. Ba ne ba simba non. Ba ne ba simba kisi, ba matande ba jibe ba matina ba wera. Ce n'est pas facile. Mususu ezali étoile na ena tana e. On se comprend. Lui ba mbebeleti. Mususu ezana ngo étoile na ena tana ye. Na grâce na ye ou don na ye ou talent na ye nzamba apesa ye akenango ti place au commandant. C'est là frère de baba avant kufa tanga bongo mutema o abane ko yemba na mungongo ya sirène to va ne po biso to te frère de baba abinanga Fatibe à l'époque ba frère Fatibe na yebi kutu kisi teni te po cure d'âme na ye to sola na ye attends solo ko yemba. Mais qui ne connaît pas de baba? Kasi ezali solo te so mutu na makamanzam ne lo so nti jibe na makamanzam avant akoma penda frère penda fandi il faut savoir bien un entretien pastoral ndengo tamboli parce que so aussi me bakisi il faut oloba on a pasteur na yo place au petit confiance pour pas prier les tu vois et ça ya ba biloko mususu antino surtout garder contexte wana na vanda kana otala par rapport à histoire ya ba JB Mpiana ba beta na orchestre mon côté ba komi o ba komi mais quelque part il faut les féliciter waka kisikaka bon qui sont les autres mususu na kato na wengo mbapwana kaya bango moko ba wana na Christ makasi ya mbo on nimela Nzambe oui pasteur Chibobi ke Nzambe mutu to ba et pas match Nzambe mutali kolo boso pasteur moi amisi prophétie pour na JB Mpiana faut yo pe fo ndima ce passe d'abord concernant le prophétie kasi ndeti pasteur juste fonga loba ke jiba ko misalbum te mokolo misalbum a okufa
Est-ce que maman est ça maman solo? Si c'est fou mutaloba ngoti lelo ezali am mona j'ai ben na misal bom lelo bo ba ah misal bom lelo be misal dans prophétie il y a JS Fongé à passer le prophète. Pasteur un poto qu'on a mis sa prophétie on. Pasteur JS Fongé. En tout cas zone numéro nanga 09 98 122 440. Quoi ça? Ah ben après ça professionnel na yoka ngamo. Ah gala ebisi yo ezala ba ninya wezi. So to lukango na ba ninya to mona ndeka. D'abord omoni ya mutu mususu eza nango bilobe. Na biso akabika bilobela. Ube musala nzambe bilobela. D'abord yoka so nzambe pa na lo lavandi. Après c'est prophétie. Aleko na TV. Yoka nzambe na lo lavandi. Moi mon centre qui tipa je se ponge. Soit prophétie o ya jibe kende koyebisa ye ngai nzambe na lobi soko bimisi album okokufa prophétie Sukiwan continuité na bomba kwa luka yo kasi prophétie Sukiwan ben sili so mamo pa ekome pa jibe mama pe jibe ko mobanga comme ça fait omoni na bandela ngwa ngai na 8 mois temps na ndeto vandi to tangue. JB est intelligent. JB a tamael. Les premiers la classe. Tant de temps. Le premier. Amael, il réfléchit. Si vous avez boulot pour l'instant, frère Mouna, Nzamba benga kamuna tana ye. On ne peut jamais brusquer les choses. Ce que JB, Ouera et consort. Un jour, on ne peut pas brusquer les choses. Biso batoye ba na bango. Mais vous tout na ba jibi bande ni ba biso ba chiben tout ça avant tout ba pasteur. Donc ce tout comme comme autre non sala wana pourtant na ngeko ki ya sala la nzambe. Par rapport à profession mon frère Gis et Fongé, il faut pas dire des choses peut-être au nzamba lo binote. Yo za musala nzamba obo ya professeur muninga. Yo so pesi mutu professeur mutu obo ya. Mais professeur c'est incomplète d'abord. Parce que à l'objet donc JB sur mis album au Koufa. Et l'axinine. Bon mon JB mis ça. Il y a on a bien et l'axinine. So JB va na hein. Soit sanine. Et ça na message exacté. Prophétie édifiaka. Yo ka la prophétie. Prophétie édifiaka. Et consolaka, exhortaka. Professeur a 3 rôles. So yo prophète, surtout ça l'étude. Tout le monde makamute tika tout le monde pour mo kile monaki yo appelle ça qui professeur JB. Prophétie et édifiaka et consolaka, exhortaka. So wana par rapport il y a 3 objectifs il y a prophétie. Profession et simbi pointing. Parce que pour prophétie mutayoki a senti à nas édifier, nas exhorter à nas consoler. Yanzambe. Nasimanango, qu'est-ce que JB doit faire? Non, atika musique. Mais non, il faut ce que. Attends. Il faut au moins baïdara mutu. Pour mon exemple, prophétie moko ratée, imaginaire, je le dis, ce sont des prophéties ratées, des prophéties moko charnelles, mutavandi. Tout le bangot, Babilo community, Badeni lesi ba osalana, asana besoin, batuba zongela kwa kotala ya sara be mission, obobenga obeza, taka deni salobina wera. Wera pas zongiseli. Wera pas zongiseli. Allez, lobby journaliste samsou sa sous kuna. Wera, deni sabe, wera pas bois que le romoko. Tu vois? Wera azo sala parcours naie. Selon Nenge ya Mouna Makamnae. Deniles, tu n'es pas musicien profane, tu es pasteur. Tika bango na vie na bango ya musique, sala oyayo vie pastorale. S'il y a un problème, tu as un problème particulier. Na Weranson, va voir Wera. Pobo yebani bosolaka. Est-ce que la prophétie soit mutaleki na place prophétie mutakoza prophétie na place à lukamutwana soit lesquels on a TV à l'ensemble? Est-ce qu'il y a vraie prophétie? Non, c'est pas bien. C'est pas sage. C'est pas sage.
On a eu prophétie il y a JB. Bien que son ami et frère et tout, Maramon a l'écrit na TV, na bengi mouna. Diboya, point de presse. Na bengi binopo, message comme la JB, t'as na eu prophétie bon. Nous sommes benga boya. Tia boya, tu n'as pas numéro na comme la dit. Bon prophétie pe. Azan na WhatsApp, na ko pesa ata boy na ko pesa na voice. Abo yo ra. Bon prophétie ceux qui montent aux prophétie à monto. Prophétie de mabe, au sambeli pona monto ango. Et que l'on m'a bien appelé que l'on a. Ce que les prophéties à ma d'abord, quand Dieu révèle quelque chose de mauvais, de mauvais yamutu, Zamba révélera pour bas sambela ma béane komati. C'est que yo peningo yo ki bo sambela pour ma sanab misal. D'ailleurs kinin. Les personnes nouvelles au sambela pour ma sanab misal album. Est-ce que bino ngana kamo? Neti ngana yebi ngai. Na ndenge to solaka na mon ami frère Jibempiana. Pourquoi il est en Europe? En Europe, à quel missa n'est album? Attendez. Combien de temps? Tant que bima, tant que bimé betiti, j'ai professeur bisoka bimimba moi koufi. Combien de temps? C'est là non. Ce gars album bimisara. Attendez pas dans studio nous on a quoi? Bimisandet. Oyebi marame komelaki moi na oya muke ya biso molimo oyo nezim. Moi, on a besoin de Mukio. Oh, tu as une intention, tu check une intention, et pas il y a papa de monsieur Vec. Moi, on a Mukio, on a Kambanzambo, on est zim. Oyebi, Azali. Tu n'as tenu, battu sur votre table. Oyebi, tu as fait la monokaloba. Kaka prophétie na yemo konde kundaye. Musoki a télémia ganga la bi. Papa Vec a kubi matin, soka biminga na passe de Bible. Mukolo papa avec abimaki prison. Prophétie na mai chubu. Nenge moko penaji se funge. Lobi awakaka. Album ya Jibe Kobima. Mais ce que Jibe a kufite. C'est que yo prier. Prier mon Jibe Pena. Na prier te. On a Jibe Pena kota déjà na kata ba profiner ba nina nzambe. C'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. Moi, je parle de moi quand on est avec lui. Le professeur, il a été l'eau. C'est pour Bengue. Bimis album, Kobang et l'eau. Non, qui est professionnel. Professeur, d'abord, moi, je ne suis pas. D'abord, ça non. Naoucho expliqué, Boy. Ma relation avec JB a des limites. Moi, je ne suis pas porte-parole de Wenge. Non, là, d'autres questions va demander à Moussaka et à Roger Ngad. Parce qu'ils sont payés pour ça. C'est pas tout na bango. Ngai kutani kala mamba Deniles Nathalie pe dans Moussa na Nzambe ye pe la bi ah je vais penanzeki avec la kebiso no album année o limité no son décembre et limité no bi ah em sous Moussa na Nzambe so qui pour idée à professionnel ko ye bi CP no Eza Moussa là ça fait longtemps par rapport na ndinga bomoto. Ça fait longtemps à Bimis album. Ce soit Bimis album, il faut avoir travailler penza pourtant Robima et c'est pour ça va fan naie. Ce ba clip koyemba arrangement tout musique tout et dans Moussala bango ba salaka. Donc moi je ne peux jamais, moi je suis pas conseiller spirituel ya Wenge BCBG. Non, moi je suis pas conseiller spirituel BCBG. Je suis seulement ami de Jibempiana et pasteur. Dans ma campagne, je suis conseil de tout cela. Mais ma campagne professionnelle, on est à ma campagne. Merci, non, ça ne m'engage pas. Merci, Pasteur Tibet. Tu as comme besoin de souka. C'est un message mon lancé. Bah, sa caméra vraiment par rapport à l'album JB Piano. MSOP. Moi, nous sommes au bal camé bank spé moutou na mutema. C'est un message mon lancé. À autant l'émission on a un message mon lancé. Nous sommes bangi c'est ebisi au message message ni soit à tel habité. Moninga nanga lobi nanga pas mon sala nzambe na ko lancer album. Mon frère Jibem Piana, tu n'as rien à craindre, c'est ton métier, c'est un don que Dieu t'a donné de chanter. Fais ton travail aisément et calmement. Pourquoi? Avec Jésus-Christ, on n'est jamais déçu. Point barre. Point barre. So hôtel la caméra pour na Denis Sokolo baneni. Prophète Denis Lessi, sala musala ya nzambe. Tika makambu ya ba musicien. Nenge ba osa makam na bango, ya ba musique na bango. Yo sambela po na bango,
mukolongonga na bango ekobeta baye banzambe. Tu ne peux pas te mêler na makambo na bango et aller loin. Dire que basila ba succès ça ne t'honore pas. Arrête avec cette vie. Moi avec beaucoup de laisse atali mutonga ndo banga yo abimisi makofia bapasa pe babimisa makofia ayebi maître toni ngai akoki jamais koya abimisa makofia toni ayebi ye mwaza na yebi ayebi okoya ayebi très bien ayebi maître ayebi mama maître te ayebi ayebi o maître okoya tolili parce que tu na pese conseil c'est na pese conseil là l'homme c'est ça la comment passer beaucoup de la conférence va passer à tellement mais tu ben yo vraiment tu ben ba veste longwe eh simba à part kolobane ndenga so dérouter ba place msous ça bunda na mutu l'homme c'est yaka te yakosala autant ouais on alo kwa alobe déjà na kanda ke ngasi ba kanganga ngasi ba sala te ouais ranson a rappeler les a droit de réponse a rappeler kaka a rappeler te bango na bango tana bandi kotumbola muninga kasi de pasteur de bandi kasi yaka zo ya ba ebise peke nga bakanga te lingo bandi ye bakanga ete ke bakanga etaki na mama nzambe au semblant kaka po olingo o créer problème na plateau na plateau te bakanga pour le mama non tu éviter bakanga pour le mama yeso mama nzambe bakanga makamuni mama bible atote nanga parce que bakangi mo bakanga pour aller yo passe bakana mama nzambe okena ndolo bakanga pour aller bondolo ya mama nzambe aso ateleka te to tseno kuna boye bailo bakangela ka we ndamo lo bakangele ka musala nzambe to tseka wana apena mo ko ndi bakangela mama nzambe merci parce que tu veux donc comme la la souka comment on a que moi pour le baramamba politique comment on a déjà babino va passer bangambo pour lui que la biso c'est comme sous pasteur à côté l'église bois dimanche dans la bani baete et comme même comme sous bani baara na bonga mon église attends église a droit nzete moi quand nzete ndezana bandeke bako ya milo babili banga 999 bakufi moko akimilo biso ba na bonka l'église a bon il faut rendre ce qu'on a conscience que noté nous sommes en yangoyo dans la discipline comprendre na yeba ni non comment on a déjà mon corps déjà dit qu'à peine le rôle de la membre politique moi question sur tout ce que ça na m'ambedi qu'à peine 20 ans en prison après ba libérer ta que musala nzambe oui ba que citation wana batnos pandolo ba que place na ba osimbate place na ba omekate mais nani abandai ko ba place na ba osimbate ba omekate et poème il y a des régimes régime il y a Kabila notre ancien président sortant de Kangaki Edi Kapen alors problème il y a Edi Kapen il y a deux régimes régime où Kangaki il y a président sortant Kabila. Dans le régime actuel, il y a le président Fachi. Mais rassurez-vous que pour notre président actuel Fachi, à comme la décision, c'est qu'il a pris le temps d'écouter si c'est le capitaine, si c'est le colonel Edi Kapeng. Tu vois? Tant qu'on a eu qui a monique déjà 20 ans. Alors, et bateau basagina bang le mal oyo régime passé et salaki bokangi bat bosambi sabat po oya kufa ki wana azaki président ya mboka open mboka bané ko linga makas 2 ans 2 ans et demi pamba ya pouvoir ba battre nani abomie on a pris un groupe de gens bosambi sabango toyebi e obolobate mbala moko toyebi te soki procès le kande ne samele moko pour na prison 20 ans. Or le président oya komaki onande selon obiso toyebi na mukilike yé moko nani Joseph Kabila donc mwana ya papo akufaki parce que na seli ki papa na ba bomi nga azwaka pa simbi na bato mais ce tango akangi bango fallait ce ko balandela ba yeba loko balande ba yebite président Fachi est intelligent et il est sage, la même inspiration en Zambie. Vraiment, la même inspiration en Zambie. Qu'on l'a inspiré pour Amino, Nande Makambo. Diba juge, état de droit. Bon, on a Makambo Boyeba. Parce que, bateau basant en prison, tu as mesure de grâce yaka. Il faut, au début que na régime passé,
Mutu muso aza makala pour un dossier tam susu ya $30. Ouais. Tellement moto ya kangisa qui aza mukonza mais kuna bu achikuna 100 dossiers. Ah c'est une année 200 mais ça fait souffrir les gens. Alors l'état de droit ils vont l'année la suko bon. To bandi skoyo na ba détenu politique. Ba tout le monde le retenu bobima. Tout le monde le retenu bobima. Tout le monde le retenu bobima. C'est comme ça ce que ça se passe. Il dit qu'à peine les bimi bon tout le monde ba tunsu ba lo ba bon mai ninga na pamba te na ba cité musu ba lo ba kudmani mbala moko ka jipa si kalpon na ma campagne ba meli ba champagne ba musu abike c'est quand ndako lia. C'est il y a bien et dit qu'à peine bino boso moni mutu pamba. On a battu musu ne ba boka. Mais yango battu musu so na répondre. E bon moni mutu pamba. Papa. Il faut que tu aies un bateau, tu aies un moutango avant que tu aies un qui nani, azaki pene ya nani. Donc, tant que tu as un zéné kama kwambala. Aïe ne l'autre, on assure. Non, on est à la futilité. La bonne nouvelle, merci à notre président Fachi pour le travail. Comme il est sorti, Nzamba sur le compo, ma famille a batouana. Oh, bazalaï na babolo kouana. Et puis, combien de fois balela papa na bango? Les lots fatia consoler bango. C'est fini, la vie continue, toi avancer. Oh bah le bah bimba bilo msuko luka koye ba via batu tika biloko wana. La nama kamnayo, salama kamnayo, yeba vinayo. Lui il est libéré, il dit Dieu merci. Point bas. Ba dédicace nayo ko lobanini par rapport à l'émission. OK, en tout cas une très bonne et belle émission. Je commence d'abord par dire un grand merci. Je bénis toi. Artiste Mouna, je bénis mon ami Jibem Piana parce qu'on a beaucoup parlé de toi dans cette émission. Je bénis Fali Poupa, je bénis mon frère Ouera Ngama. Tu es banni très bien. Et puis je bénis l'homme de Dieu, l'apôtre Frankie Karok, place aux Anaba Pambolayo. Je bénis aussi mon ami des États-Unis, Paolo Nzengele. Et je bénis Florie Moussi, place aux Telme Belé. Je bénis mes pasteurs, pasteur Kavin, pasteur Nathan Boeka, et pourquoi pas, je veux encore bénir mon grand frère Chikose Ngouchima, Koloma Bele Place aux Âmes. Tout le monde a besoin, il y a un numéro nanga, plus 243 998 122 440. Namakamunyo, ce sont des Nzambe, Tika Namakam, Maramba Nzambe, Baomoni Baebi Nzambe te. Priez mingi pour na bango boye banzambe et Jésus-Christ te bénira. Ciao. Merci Togomi Nasuka, tous ces émissions, merci à Diki, à la caméra, merci à Christian Touré Moukendi, Nabi bonne guérison, déjà malade, on est qui non musique pour tout ça la boulot très qui Togo, merci à ma même Eline Zemba Monté, ma tous peuplés à météo monte au sein de la mission, tu passes tu bien, tout n'a pas à la question des arabes, c'est Souka, vrai ou faux, ils ont soit vrai, faux, vrai ou faux, j'ai bien avoué Rabassil. Faux. Vrai ou faux? J'ai bien piano. Souka mis album. Faux. Est-ce que j'ai bien piano? Na ano mis album. Vrai. Est-ce que Edi Kapen ando liambongo ya Monsieur Kabila? Faux. Est-ce que ya Souka moto tuna Denilis pasteur Tomo Pagano? Faut tout naïe. Tu es là, tu n'es qu'un vrai ou faux pasteur de par mon Pagano auto pasteur. Déjà bi pasteur. Donc la pasteur. Pasteur, merci de continuer cette émission. Congo France. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ikara molai. France.com. Site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. Congo France.com.